Bino sala ka ba renon mingi ba farce ba nini ezaka to muta kufi po bolera ba mona bino pourquoi ba renon ezaka continuité que soki mutu pas kufi na été netko to ka ya ni mutu pas maladie to ki modo ba belaki wa bo wa ko bolobela ona mte bo to muta kufi ni bo se ba renon bo ma wela ba mongo bo ma sa ba désordre pourquoi vos réunions n'est pas continuelle. Oui, là qui ni na elombi bana poto po ya ba petit après de ba makamuna o bo là qui so ka kosi e bana para bo là qui ni bon ba juger bon to weleli ezali manque ya transparence auteur ya crise wana auteur ya fi oh bah comme des bah comme vivre là c'est la NTPC qui a la tête des désordres parce que NTPC papa masumu ba poser l'ombe ba ngwatu na machaka mote ngai soko ye pa ngai okozwa ma réponse c'est masumu qui a la tête des désordres oyebi ke mokolo wana papa masumu abengi ngai bolole nyama otangate na miso ya groupe masumu akolo makamwati masumu amukolo ko finga ota micro tambwisa fingi bolole afingi ngai nyama na tangate en plus na kokana domestique na na katanda côté osola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de lelo solo li biso makambeya Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman on a ndenge nanu. Donc total la Victoria TV, na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka yoka, baloba JB Kumaluta le pétrolier, a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue, Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons, JB Kumaluta. Yabino Sida Bilé l'a confirmé. Nana Roboya. Donc, biso tout s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la nandenga ilusa. Victoria est certa. Amen. Appelez-moi monsieur l'encadré Badobolandi 3W Congo Victoria Télévision. Balobi Congo Victoria, dans la Victoire Télévision. Bonjour, là vous êtes partout à travers la 3W Congo Victoire Télévision. Je suis là, Gogan Sibram, the king de la presse congolaise, autrement dit Molimo. Mais c'est partout, mais c'est coaché. Affaire président Anosanjo et président Faustin Touré. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Baxi s'est commis par exemple pour bolir en bon la semaine qu'on a bango? Tout est bidé. Est-ce qu'il faut que matin à Ezala les comédiens pour tout le monde qui bosanganaka bosala makambu? Qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion? Pourquoi pour Anosanjo atomoka ma casse de wana? Pourquoi comme ça il faut que maman parquer maman kosamba? Et puis qui est l'auteur compositeur pas compositeur de la musique? Il y a makambu il y a artiste comédien et pas mon livre. Qui a commencé cette histoire là? On va parler ici. Je vous signale que cette émission est sponsorisée par Jean-Paul Venturi Mafoula, le sponsor officiel de mon émission. Coup de chapeau à toi, Paul Venturi Mafoula. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à JB Kumaluta, les boss, hein, les grands pétroliers de Dallas. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Adosenga, maître Adosenga, maître M. Sengi, na Suisse, ya Oulima Vida. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Magabi Makuta, manager, et Toto Kalambaï. Merci beaucoup aussi à Serge Lekoki, les Mnaké d'Orléans. Merci beaucoup à toute la grande équipe technique. Babi Kamemena à Fashion. Hati Ketch, moi Fashion, Jean, moi Fashion. Slok. Président Anosanjo. Moutabi Toumba, Boni. Bon, madame, grand journaliste, journaliste, ça la fierté, la communication, la mokili, na en ligne quoi. Donc, c'est la chaîne Ezali Congo Victoire. Donc Victoire Yango, il y a Victoire T, il y a commune à Kalamte, Victoire Ezali, il y a Elonga. Ça dit que chaîne Yambaka Balongi. Na peso félicitations nandenge au pensée nanga pona na mekapé ko expliquer ba imboka pe ba diaspora nyoso ba vana libana mboka. C'est je réponds au nom de Bayolo Boladja Marius. Votre humble serviteur, artiste et comédien cinéaste congolais, au nom de Maman Anosanjo,
la première dame du monde, maman Nosanzo, Bobing à Losanzo là, où il y a là, ta maputa, wananga yo, donc, nazo yo comme konzi. Voilà, président Anosanjo, d'abord tout le monde tout robi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion? Et d'aller du Kamba, on a fait un yo, à coup fait dans la morgue, dans la bimité. Mais beaucoup de gens niveau créé des ordres, on est comme un bouillard, Simba, Benda, Makele, Belé, Bana Porto, Bamon, le roi de Bino, c'est bien, pas coup lelo, pour ça, Fanti, on a bino, pour ça, on a bino. Expliquez-nous, bon, Tininga, Awabina, Kene, Bangu, ok, qu'on soit un président Anosanjo, Oeba, il est l'équilibre au juste de Kuna. Bon, juste, ils allaient dénoncer irrégularité, dénoncer, ils allaient manquer à amour, na baïné na biso. Oyonga nazoko benga vraiment éducateur de masse, mais bazako détruit masse sans le savoir, parce que biso tozali artistes et artistes, nous sommes des éducateurs de masse, nous sommes des ambassadeurs, mais makambo lolenge wane ko sale makipa na bisoté, parce que biso il faut toza exemple ngai nazalaki invité dans une association appelle quoi, association ba maman Afar. Ba maman Marie-Hélène, na maman Karine Pala, oyo asaka pe oner na biso na kati ya area ya Congo. Donc maman Karine Pala na maman Marie-Hélène bengaki ba maman nyonso basaka théâtre po ba monike na kati ya théâtre victime ne maman. Ba lobi non, il faut quand même to sangana pour to mekape ko défendre pe droit théâtre na biso pe to défendre droit na biso parce que nous sommes victimes, tous a violé na kati ba groupe, tous ali quand même exploité na kati ya ba production et ngana monaki afar wana ezali initiative moko maîtresse ezali initiative on nzamba pesi ba maman pour na ko soutenir pe biso ba papa parce que par rapport na initiative on nzamba pesa ki biso ya Pakosiko Pakosiko ezali plateforme des artistes comédiens on ngana za coordonnateur général oyo ekambami na nga adjoint na nga ezali Makala Ekboko oyo ya groupe Nzoi ye azali coordonnateur général adjoint chargé à finance et à administration et coordonnateur général adjoint chargé culturel c'est éminent professeur Moné et secrétaire général c'est M. Chion Sambayap et secrétaire donc chargé culturel c'est M. Juppé Mpongue. Non mais c'est pas donc tous les structures moko ils a bien structuré. C'est comme ça à faire ba monaki ke na kati ya théâtre à Congo tozana ba président ba groupe théâtre tozali na ba artiste mosusu indépendant mais tozali pe na ba président ba association parce que groupe théâtre est présenté déjà une association ça veut dire créatif maintenant ba pensa ki na maman Nosanzo en tant que coordonnateur général il y a pas Kosiko et sangisi ba artiste comédien congolais nyonso depuis 2011 je te dis franchement ba benga ki disusu ba invitaki président Massoum de Bendre. Président Massoum de Brendo, on appelle c'est mon collègue président. Donc hier, il président de NTPC. Bango, M. Bana Congo, Bakasaka, NTPC, c'est le MPR. Tous les sous la dictature, au côté de la démocratie, état de droit, ils la constitution, et en qui permet de. Le roi MPR ne comprend pas. NTPC, le roi MPR ne comprend pas. Expliquez pourquoi. Non, par rapport à dire na Bango, c'est-à-dire que Bango, c'est là Bango, lobby que ils allaient Association nationale de théâtre populaire cinéma congolais. Mais ce n'est pas pour tous les comédiens parce que ce n'est pas tous les comédiens qui adhèrent à la vision. Pour Mouta adhérer, il faut à mon intérêt. Donc, à un moment où Mouta a mon intérêt, mais en tout cas, dans le pays émergence, dans le pays développé, donc on n'exploite pas l'artiste parce que l'artiste, c'est parmi les richesses du pays. Donc, Babenga qui a un TPC, Babenga qui Juppé Massamba, Fondation Tokanisa, tu sais que Juppé Massamba c'est parti aussi des grandes diasporas, où il y a pensé qu'il n'a pas orphelin, n'a pas orpheline, n'a pas veuve, il y a pas comédien, il y a beaucoup d'artistes, Bakoufa, Bakenda, Tilelo, Banana Bango, Baotangate, Bazonyo Pama, Basina Bango, tu peux pas imaginer. Bon, dans un moment où Babenga qui peut aimer nous vraiment vivant. Parce qu'après que ça, la discussion, il y a Papa Massoum, c'est un TPC impoli, parce que Ameka Kolo Bapé, moi, la vérité, comment on a tout ça, c'est l'élo.
ça c'est nazo kotela lelo parce que ayoki ngai parce que sika na bandaki litoyo c'est m'écouter il y a un moment donné à sala ki lokola amona lokola ke ngai jeune naza contre jeune au contraire na bisaki ezali toza na 5e génération nga na leader à 5e génération ozomona il faut sikoyo ba jeune ba la muka parce que tout le monde doit comme sacrifier nous sommes exploités par nos aînés parce que au monde depuis même la politique en la biso depuis toujours indépendance depuis 60 jusqu'à nos jours culture ya biso eza kukufa et nous sommes partis des élites de nationalistes de révolutionnaires autour mais quand même côté à moi mayele na bolingo nzambe pour que to meka ko tombo la théâtre parce que c'était l'objectif. C'est comme si bomba cause comme makambo mamsu baloba pona yo. Non, ezali complexe d'infériorité, ça c'est la solo baloba pona yo. Baloba na sono sikoyo. Baloba ki ko dirige bon te potanga te. Mais to sono auto yuza ba blom solo loba. Ils ont mis une réflexion. Bon, moi, je d'abord, ils allaient d'abord koyeba nzambe. Ngai nazali mo Christ, nasambe la nzambe parce que d'abord même papa na biso ko follow mi data babenga kaza mtu wa Satan. Mais aloba pe makambo ya nzambe alobi ke nzambe kuta sala likolo na Satan na été. Même le président Félix, son excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'alternance de notre pays. Vous voyez que depuis toujours indépendant, il est la première fois, tout le monde a président élu, sortant en vie, na président entrant élu. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président sortant Joseph Kabila Kabange, Tobingaye, tata démocratie en tant que sénateur en vie. Pour nga na lobaka makambo nga na monaka. Na yebi peke na kati ya mboka na biso balobaki même na président Félix Atangate. Yo no tangate, yo tangate, o dirige bango te. Ezali guerre ya génération. Ezali complexe, ezali complexe. C'est-à-dire qu'il y a une politique qui est placée, ce qui bango bakufi na hotel biso to na droit vite. Bon, na moment biso to tempo to défendre droit na biso, to défendre musa na biso bango bakomi ko étouffer. Il faut créer politique moko ya diabolisation, ya ko salir moto pour que bango batika toujours ko régner. Bon, wela ki nini na elombi bana porte pour y petit après de ba makamne o bo wela ki. So ka kosi e bana para bon. Bo wela ki nini bon ba juger. Bon, to weleli ezali manque ya transparence parce que chaque fois parce que biso penzamba pesa biso mo grâce wana ya ba artiste et comédien ba consulter biso par rapport na ko accompagner bango na ba difficulté ba nango surtout na ba cas social bo na pas si tantôt liwa mais quelque part na ko banda depuis ba artiste et comédien ba banda okufa lokwa ba danga to tika ko mona plaire moko ya ba matanga ba comédien lokwa ya lelote. C'est l'effort de la Pakosiko. Parce que Pakosiko n'endima qui kofingama pour la kokende osenga mbongo, kuna pas maman Olive, kuna pas papa Kimbuta gouverneur honoraire, kuna pas secrétaire général PPD à l'époque Venabiso Chadari, kuna pas ya Obeminako, makabo na oloba, ex-président de l'Assemblée nationale, honorable Obeminako, ayebi yango parce que Pakosiko et yamba Obeminako na collège Boboto, ngada des témoins, makamo na oloba, tozali wana pona ko édifier batoke. Il y a une crise oyo ezali ko régner na kati ya milieu na biso artiste comédien commença par auteur ya crise wana auteur ya fille o ba comédien ba comme vivre lelo c'est la NTPC qui a la tête des désordres parce que NTPC papa masumu ba poser lombe ba ngwatu na machaka mote ngai soko yepa na ngai okozwa ma réponse c'est masumu qui a la tête des désordres de gaspillage, hein? Donc ça dit que na émission makambo transparence disons ce qui balobi oyoka ki même esika maman Olive Lembe Kabila moi aussi ya sénateur en vie Joseph Kabila Kabange na pese mbote o tobenga na kombo ya maman possible maman oyo a aidé artistes et comédiens mingi ezaka ba artistes et comédiens mais ba congolais en particulier. Donc je te dis franchement que abane ko lo balingala na kaka comment bozo yo kanate comment bozo sanganate mais ndenge nini masuma za président bazo yebisa que moi bozo sanganate mais sikoyo bazo yebisa pour na nani c'était pour na Anosanzo qui était à la tête de tous les artistes et comédiens congolais qui travaillaient pour les comédiens parce qu'à l'époque Venangai Elombe Azalaki n'a pas c'est mon collègue du travail, nous sommes de même profession. Nakata art nabiso mokola Azalakate, mon amuka Azalakate, sexe Azalakate. Droit de naissance Zali Nandaku.
mais awa eza makambo ya musala eza makambo ya droit eza makambo ya mboka oyo ya tangeli yango ça veut dire que makambo ya kotanga wana eza te parce que même domestique oyebi ke mokolo wana papa Masumu abengi ngai bolole nyama otanga te na miso ya groupe Masumu akolo makambo te Masumu amukolo ko finga ote tambwisa micro tambwisa fingi bolole afingi ngai nyama na tanga te en plus na kokana domestique na na kata ndako te est-ce que domestique aza mutu te il a humilié même des domestiques. Et en plus, la France pose à domestique à moto. D'abord, tu dois le payer, même salaire, dans l'entreprise. Donc, c'est regrettable. Le problème, c'est la transparence. Je répète encore. Dans la RDC, Maman Judith Ngoma, Maman Fano Bondele, Maman Lili Bondele, États-Unis, le problème de transparence. C'est-à-dire que ce qui président Massoum a su problème, il y a des comédiens, okoyoka kaka milelo na milelo. Ngai naza na discours moko oyebi ke Maman Mida, esika papa na biso mundura belaka. Maman Mida bimisa mbongo ebele. Po babenga kingai. Yo monaki yango préfezate. Mais préfezate fondation la Colombe za wana. Ya Maman Mida mosi ya directeur cabinet mokonza mboka. Papa Victor Kamelo topese mbote. Motako sote et comme des métiers bato ba monique avec matanga mundori apesa ki mbongo na matanga mundori tu peux imaginer est-ce qu'il faut retourner maman fête mundori ça joue mbongo wana transparence c'est ça matanga papa mbongo wa matanga mundori bi côté yutat kala izalaki ba association ba groupe ba osangisa ba mbongo ngana longola ke loko wana ngana bi ndenge nini motoloko la sans za kufi biso to ke no sera cotisation et non mais comme mundori avec 40 ans de carrière motoloko la Masumu nga za wana soka kufa après biso to bandose la cotisation ou bien ngai non biso tozali to dépend na l'état toza artiste connu officiellement soki tozo kende ko yebisa ka artiste comédie ba cotisaka ba 500 francs ba 1000 francs non o wana za kozanga ko yeba valeur na biso o mona erreur yo président Masumu na président Elombe ba memeli biso pour que les loto comme bato pamba na kati ya société mboka na biso ou bien ba politicien ba zo biso na valeur te les lots nous sommes sacrifiés à cause des politiciens congolais aujourd'hui, comédiens congolais qui ne peuvent pas jouer à cause parce que il n'y a pas un leader. C'est comme ça mon nzamba bimisa ki biso pona toye ba pe ko ekresi makam. Merci go président. Ngalo mo pezo lekela ngai ba no ra podo pe ba loba kiango déjà. Hein? Nous cela ka ba renom mingi ba farce ba nini ezaka to muta kufi po bolera ba mona bido pourquoi ba renom ezaka continuité que ce qui mutu pas kufi na été net to ka ke ya ni mutu pas maladie to ki modo ba belaki wa bo wa ko bolo ona mte bo to muta kufi ni bo se ba renom bo ma wela ba mongo bo ma sa ba désordre pourquoi vos réunions n'est pas continuelle. Pour nous à continuité que chaque semaine, chaque nini, ils ont une réunion. Pour ça, on va autour de matanga pour que mon bima pour les bambons. Moi, c'est des ordres. Il y a un ambition que biso pa kosiko tozana ba objectif. Pa kosiko sika tozo initiative au salango, to ça qui a un esprit pour na côté théâtre dans la politique. To ça qui a un pour na la campagne il y a Mokonzamboka sorta Joseph Kabila Kabank. Mais si Kabila comme déjà président to changer qui batik mususu, to comme c'est qui culturellement. Nous avons un finlandais comme tout le monde, il faut que les comédiens aussi savent. Ça ne veut dire pas que nous sommes le bas parce qu'on parle de sentiments ici. Nous sommes des responsables comme tout le monde. Donc, ça veut dire que nous avons le droit de se protéger, il y a qu'on reconnaître la valeur. Donc, on respecte, on a respecté. Parce que le respect, c'est réciproque. Ce n'est pas dit parce que non. Le problème, c'est la transparence, commission, et ça, les maquis. Nakata commission wana affaire ba monaki non motoloko la bazaki na 2 points nazalaki te mais na yebi ke 2 points zalaki valable en dehors du verre zalaki kotala na makambo ya liwa ya ndeko na biso a servi mboka mingi dadi dikambala pe atika ba comédien te na tango passe kotala problème dans l'ensemble na kati toujours ya ensemble ya ba association zo kamba comédien ko créer commission moko za mix ça la NTPC n'a pas respecté c'est toujours avec l'intérêt dedans. Toujours il y a basali commission na bango soko tali kuna isika babanda
ce n'est pas première fois ils ont l'olingi na bango parce que bazingi makambo et les kanakati batonyo so ba yebate famille pe ya moui aye batu zibe famille malade ça c'est un place problème ils bima pour ba yebi que soki anosanzo à côté na kati ya commission wana il y aura la vérité abi lo ba mingi obebisa kopo lo ba mingi OK votre mupandi pour obebisa kopo OK ça dit que soki na soki ba otaka nga mupandi ba yebaka ke bitumba oyo ezo continuer pe biso tokolonga kaka bango parce que tozana côté ya Nzambe po Nzambe alobi chaque chose a son temps tango ezali tango ya ba comédien ba vivre na droit na bango parce que trop parler peut tuer ça dit que motaku ko kendo saka musala te po azwa kasoka kufi po to komo ebele mbongo bato bakumu yuzana matanga bongo soki mbongo wana batongeli biso d'abord félicitations na mokonza mboka na 100 jours net omoni azotongela biso salle mythique oyo to bandaka même ko ya ko jouer comédie congolais zo vivre na evre net comédie congolais komi ko kosa même malade bato mosusu ba komi mosusu akosina ta malade po ba ya ko assister quelle pauvreté mentale, quelle bassesse, quelle pauvreté. Mais yo côté c'est mais c'est parce que papa maman Denise na papa Masoubu na ba poser l'homme aux agité est-ce que yo côté le wa changer mais ataki peut-être dans liste kuna mais moi ba comme groupe salon est-ce que ça qui yo maman foye bango ba benga groupe salon to ba benga artiste comédien ni na ici pêcher ngazaki wana ata salon côté muyombe gauche ata salon côté tito ata salon côté c'est moi ata salon côté mais na blo ele na télévision tite ben télé na ba ko groupe salon ba benga ki bango pa maman Denise na ebité au moins pour répondre à question wana na zo ma par rapport oyebi ke modero abelaka pa ko sikonde ko tsaka modero na hôpital na terminus wana to salaka opération bakataka misopo azana problème appendicite bakataka même misopo modero bino bombo c'est un TPC yaka kutala modero ils ont un problème ya pa ko sikona bana poto ba fan na ye nous avons sorti $800 ngana mettre Lumusu botu na mettre Lumusu et c'est papa Masumuna ilombe ba koma kana hôpital wana ba ekota modero non Maman et Wasso, grande actrice, première actrice, comédienne, estinesse congolaise, bandit théâtre na 59. Mais tu abeli, tu aye kokufa, c'est papa Masuma qui est dans l'hôpital, côté la maman et Wasso. Pour na koloba ke biso esika tozana maman le kotambola na ba porte ba kimbuta ko kende ko senga mbongo. Papa Masuma na mama na ba oleka na elombe na bodo koloba ke boke bana bato ba osa réputation na biso mabe ba komo senga mbongo. Mais lelo Masuma to adiboso oleka na ba télévision pour na senga mbongo te. Donc, bango souci na bango za ba diaboliser nga ba sali nga pour que peuple congolais, l'artiste Congo ba continuer comme on a passé. Biso to za ba sala nzambe nga na mona apporter le pour mutumbu kalombo nga na banga nzambe pe soki lelo yo na tango ya kala. Esika ba bande ko inviter pe ba comédien. Na ebiso ki ba inviter pe papa Elombete. Mais ba inviter kanga. Ba inviter ka le 10 octobre 2010 na zongilaka. Maman Olive Lembe Kabila inviter ka biso na marche mondiale. Ngai epela bipendu chako ngalufare kadiombo mais nani plus bolongwa ngana bike même nyendi mozi yo mama epela nani mutuzu nani mo kese bo sanga na makambo te équipe sanga raté bo ba jeep nani ataki polo a PPRD bon après to yaki ko benga mutu nyoso ba papa Johnny Chakala bayebi kende ko tuna mama na biso bakata na pesa ba général guerrière ba mama nyoso na fansa bango na fikina ba Sami Mokili makambo ba mbutalikasu comédien ngona ni tuna mama Frida Mushi omoni makambo na loba bon pour na répondre na question par rapport à l'invitation ya distinguer première dame d'abord oyebi bien que ba comédien belé ba koma ki même na niveau ya à partir à un TPC même il ko toucher personnalité distinguer première dame ya ko loba ko maman Denise akabakate non maman Denise Azali, maman Mokonzi Mboka, quand même nous avons de respecter à respecter notre institution, notre chef de l'État. Donc, na mokuse, ce qui maman Denise ayambi ba comédien, ayambi bango pour na soni, parce que oyebi mokolo maman mindonda kufaka, maman Denise. Toujours na ba émission na bande ko sala parce que na tikala kinga moko ba misenga traître na trahi maman Olive pour na lataka photo ya maman Denise boyoka ki série moko boy et sobe afinga kanga na tanga te le même discours kaka na tanga te na za mayele te et sobe afinga kanga na hôpital Ngaliema malgré toi yaka ko senga excuse mais na limbisa et ya ko sengo pardon de wana fier wana nzamba e o wana nzamba e biango mais sobe na biso senga bolimbisi 15 minutes et nga na limbisa nzambe pe alimbisa na sengele pardon et sobe a bebisa réputation ka ndenge pe papa na biso avocat na biso ndinga bandi déjà ko koti sa virus pour na ko salinga mais a ko salinga te pour nga na za nous sommes serviteurs de Dieu donc nzamba lobi il faut pas toucher à mes ouais tanga eze 54 9
10 15 17 tanga soko za musala nzambe tanga okozwa réponse à makamwa na oloba ngai naza mutu anzambe soko ye na nzela na ngai Maman Denise na bengi bango. Maman Denise a bengi ba comédien pona koyebisa bango ke oyo tozoko sala ezoko salir mboka ezali pe ko salir pe ba artiste mususu parce que ba artiste ezaka ka ilombe na bodote po bango ba mona ndenge batangi ina wana basali pona 2 personnes te ina wana basala ezala batebele mususu ba Yves Matweki bazokende ba poto bayoka na kate balobaka te ezala ba artiste bele bana obanga ina ponu yo tema ina na kata ngale muna sala inate mutatang asala inate ngale inate motastonga ina asala ina ezali omoni mutakwe ko négliger classe te parce que classe nde yango des sala quand même mutu à réfléchir pour une organisation même mutako sorte moi je suis génie na ça va oui ba structure nga na sali awa ba mususu ba l'équipe na ina ba sali yango te parce que ce qui est là en plaire ya ba théâtre makamunga na olobeza ya solo ba congolais yo na poto ba olanda nga ba ebike esika Pichu Maindo, il y a un groupe évangéliste, il y a Devos, à Koufaka. C'était la Pakosiko première fois que les artistes comédiens en air, dans la nécropole. Les artistes comédiens, c'est comme au Kundama, dans la nécropole. C'est la Pakosiko, ce n'est pas un TPC. Bango ba otembela na ba création à Baninga. Depuis Bango ba sa association wana. Et là, comment ba salite pour ba comédien, se trouver ça. Et ça, pour les canaux TV, ba français bien, pour que basse en audience, pas pour baler à Bakumba, on a comme ba comédien. Et c'est pas comme papier, l'on ça comme pas dans Banaka, à Keno, ça ba comédien, Banaka, ou bien à Katang, ou bien à Mboussima. Et c'est bien à Mboussima, bien en tant qu'artiste. Mais c'est ça, c'est fort, moi qui bateau, on a ba longa, kuna bazo, ba comme pour tout ça, moi, conférence, ou bien tout ça, moi, la formation, moi, échange. Mais par contre, c'est implanté partout. Moi, j'ai eu cette grâce quand je voyage avec maman Olive. Vous pouvez pas imaginer ça, la conférence de débat, j'ai dépensé même mon argent. Dans l'anniversaire, maman Olive a invité à na Basaïsai, na Goma, tout na maman Pipe, na maman Chakunga, na sala ba grand calico, ya ba $150 pour na kubengi sa artiste comédien Goma. Je te dis, na signaka ordonnance, wana na papa nangai, Yandi Muyombe gauche parce qu'à l'époque Muyombe gauche azaki vice-président. Boyebi, nga muna lati sa vice Muyombe gauche pourtant maman Olive. Ba tout ba bande s'intéresser na politique té. Et vous êtes ignorant. Bokanisi que histoire. Soki bosakani na ozo ba image nyoso PPD obulati saki papa Masumu de Brende na diraki na MP. Na ebisaki asala association moko na adhéré Masumu na MP. Na diraki na MP na kende ko adhéré na terrain ya Vélodrome. Na sima image wana na nango na sima image wana mona Masumu zo signer nga na sima na photo ya Kabila. Yozo banga pona ba comédien bon ba musicien. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Parce que bamusu ba obimisanga muto anere bamusu ba obimisanga naza muto maman Olive donc ba ke ko poata ngai sur pas maman Denise pour alinga ngai te bakolo ba bongo te mais avant bango ba zo ambo pas maman Denise nga na zo ki déjà avant ba poto ba Denise ko bango ba kenda kinga kati ngampe maman Denise abenga ngape na zo ki mbongo makambeza minene papa so olubi ose yo omoko contre maman Olive ne so moto maman Olive bengi boye yo ke pas Denise yo mtafuli maman Olive tafuli yo. Aux la réponse wana yango na reconnaître toujours bola maman Olive nazali artiste maman Olive mama ya yambo apesa inga makanisi ya ko soutenir maman Denise maman Olive na maman Denise ba mama pe bango mi balende ba solo la kapo na passe ya biso ba congolais kokoti sa biso na polémique ya bato wana mi balete po ba wana nde bato nzamba pamboli a élever bango na dignité donc naza na respect belé d'abord ebinga na joie rora maman et objectif nanga ezali po na ko promouvoir misala ba maman pe ko soutenir ba maman bon mona kia wana le 8 mars passé il y a 2019 na sala ki photo moko ya ensemble ya ba maman maman Hortense Ngoma mosa président Kasavubu batebele ba comme maman Hortense Ngoma te na sala ki photo maman Antoinette Mobutu na sala ki photo maman Bobila Dawa Mobutu na sala ki photo maman Sifa Manya bato musu ba monaka musée maman Sifa mais ba bosani comme ba assassiné musée congolais abosana kana e menga na la musi maman Sifa Manya mosa musée Kabila na sala ki photo maman Olive après na sali na katikati photo munene maman Denis na bimisa ya moni association moka ba journaliste ba ba photo wana ba tiango na balabala mais c'est initiative nanga. Et c'est une initiative finale. Congolais, ceux qui m'ont dit une initiative, bato musu ba wana po ba de toute la place ba soutenir. Ngai ba combattre ngate. Ngai na lutaka ko sala association moko boyoka ka ba molke bana mama Olive Lembe Kabila. Pour na mona ki ba comédien ba réfléchir bien comme ba ojenga par rapport à titre académique ngana ebisi bango ngana ces 3 sections na mbandaka. Première section ba ikone ba bomisa ba bomanga nyama na zamba. Na ebisambo bamboloko bazali zambo banguma bazali papa na première section na tangi mingi papa bon première section nini première section papa na ngai alobi na mboka na biso pour vivre bien il faut yekola na yekusona au chasse ngabi papa chasse la kisini il faut yekola ne babomaka nyama na zamba antilope oye kwa ne babomaka nkoi léopard
Papa, ce n'est pas n'importe qui va battre Léopard. Première section, on peut David à Salakati. David est à Sande à Keko Bunana Goriat. Deuxième section, bah écoute, c'est Babo Marambis Namai. Je suis grand pêcheur. Naebi Mayo Mabunde Zali. Naebi Mayo Mbongo Zali. Naebi Mayo Bamboto Zali. Naebi Mayo Mingus Zali. Et troisième section, je suis parmi les grands cultivateurs du monde. Papa, théâtre, on se bat au Salawana. Kasi Bazo vivre dans l'école, Bakas Nangawana. Attends, comme docteur, ce qui m'a bilanga, qu'on y pondu to yo koliani. Attends, comme star, loko la papa ilombe sukali. Soki maman soki pêcheur à quelque pêcher bisité. Lobi attends comme ministre ne papa fata comme président. Mais à suivre ba domicile ne ba banda ou lambele kala mais na bango na même coiffeur au kata fati suki. Et ça ka coiffeur na kala. Ai fante musute. Ça dit que mutu nyonso aza iti na société. Na tika na deux questions. OK. Barambosa là na théâtre c'est belé. Théâtre peut pour de ba aussi que bino. C'est-à-dire que la Koufi, grand star, avant je vais pas tout là. Non, tout le monde est par au sucre, pour un autre idée. Ndeni va décorer, va chanter sur la Koufi, va décorer, chanter. Et pour ce point, on va décorer, va PCP, ni médaille, va PCP, hors de l'Europe national. Moi, je vais vous dire, on va vous dire, au grand soutien, bakaboli mo kuna combien nga tout est pour nini nga bobo mais pendant que les exercices de comédien mère basta lo ba di kamba ba mundo ba kei tout le monde peut ni peut chanterie payer ba peut découvrir artiste de comédien on peut comment na vidéo et prendre des logos des chansons parce que eli mo na ngo ba comment eli mo na ngo mais so ba décorer ni ba décorer ba musicien ni ba décorer orchestre ba décorer orchestre que général il y a musique, ma pèse dans la chancellerie. Moi, je vais vous dire, tout Afar, où est Afar, où est Pagosigo, où est Bomoko, où est NTPC, où est Emmanuel Réellement Vivant, il y a décoré artiste et comédien, star, Koufi. Artiste, le feu à Koufa. Ba pesa ba médaille d'or na enveloppe tout le monde ba mitosi ke beaucoup a na ki na chaise roulante pour ba pesa ngo mais tu ne pas liste de 39 personnes il y avait pas ngadé ngadi on a star na Congo parce que ne boka na Congo na qui a joué comme ngadi na mboko Congo ate mama bébé na Congo ate mais tu peux makambo mas boko na ngadi ngadi tout les mois billet asa pe on a rien et ça kaka soki mutakufi monga bibi combien mais rapesi combien kuna ba soani kuna ba désordre. Il est grand temps, bon, ça va m'accamoir, que ça m'a couvé, pas pris, me rappelle, sur la chancellerie, le coup là, basta, on s'est mis à ma casse dans le boca, partout, ça a merci, Nassipelano, parce que pour Zambami, tout n'a un peu sensible, mais na répondre, bana Congo, bana RDC, bana diaspora, c'est votre humble serviteur, Maman Sanzo, donc Moulanga Pembe, donc lumière, na ténèbres, yo kanarate. Quand on a dit que biso, tout ça n'a pas à Jésus, tu peux écrire toujours lumière. Avant de répondre à la question, on a le chaque Congo, nous avons a créé l'association Mokoboé, artiste à danger. A défendre les bateaux locaux là-bas, vers qui est maman. Papa, on a besoin de Koufa, à PC, à combat veni. Papa, Lutumba Simaro. Mais un TPC, ma soumne, l'ombe, Babenga Moyibi. Babenga Moto Pamba. Mais au yoka ba débangane mon a défendre chaque côté lelo ngala bendenge ni initiative ou initiative mon maîtresse lelo to comme ba mon nous réellement vivant yuti à partir à artiste à danger ba fondation to kanisa yuti na artiste à danger. Pourquoi je dis ça? Parce que les ali pe moke bimi na katia social parce que motabana makambo social les achats à Congo même au Kenyatta la ba cimetière ba komedo ba kufa kala ba musu ba cimetière de bunga ba okutu ba sala théâtre liboso ba to ba oganga lelo même ngayo yoyo ba cimetière na bangi banité lelo okutu ba ya Mikel lokola biso na ba pitu maindo ba Miriam mona mama Marie-Hélène groupe évangéliste tout à que okunda pe na kimbantiki na nini na kinkole bon monaki ne papa na biso nani Sokoto vie commando soko baba lobenga papa Sokoto nani monandanga mais ça pas kusikonde kundaki à partir fikina bon monaka ne to ganzaka matanga mama Ewaso. C'est le premier actrice comédienne congolais. Oyo to sala ki ba démarche pour ba décorer tout na monanaye
famille Ekpayolo, tout généreuse, quand j'ai une bonne mémoire, sa fille est née, c'est généreuse, Ekpayolo. Mais même qui était pas ministre culturel pour que va décorer maman et Wasso, malgré tout, et que tous qui na moment na ba campagne, na ba organisation, et ministre a trop mais démarche wana tozana on a chaque Congo, na ni pour ba décorer maman et Wasso. Ce qui va décorer papa Masum, papa sans souci Mokirungongate, ils allaient faute à papa Masum. Parce qu'à l'époque, c'était lui qui était président, qui parlait au nom de nous. Mais aujourd'hui, comme je suis sous-président de Bissoté, je suis président de TPC, je suis comme coordonnateur général parce que je suis réconciliation. Je suis réconciliation. Un TPC, d'abord, Pakosiko. Parce que Pakosiko, c'est une plateforme. Même l'église de Sangana, il y a une plateforme, un parti politique de Sangana. Pourquoi pas Bissoto Sangana? Les associations, nous sommes bino bosal, Afa, maman. Ni yango yo Pakosiko et salaté oyo bino boya osala mais nayebi ke ezali groupement de soutien o boye ko soutenir pe Pakosiko na TPC na ba mono il faut to sangana na kata plateforme si ça si to sala ka mandat inani ça peut aussi aller ozomona mais non mota bo manate exemple ce qui affaire bazui problème bakomeli Pakosiko bakomeli NTPC bakomeli menor mo vivre c'est to kutani to créer commission bango mo bakolo ba problème ça c'est un président et mon réellement vivanté tu es clair tout dans le logo ça c'est pour le président c'est Douche Kapanga qui est le président et mon réellement vivant non pas ça l'élection mais il est en président ça c'est membre il y a un réellement vivant Ouada Kinshasa nde azoko primer ko lande makambe belé parce que y a confusion moi muki. Vous comprenez Douche Kapanga ndem président et nous vraiment vivant. Et na salué initiative maîtresse merci na initiateur Douche Kapanga ya emonu vraiment vivant parce que ngai pe naza na besoin bolinganga na momonga na bomoi que ce qui na belu bien na kufi. Donc c'est le moment na utaki ndaki utaki ko buka nawa. Merci. Ok. Natika omona te monu rema vivate natika omona ta ya pa chaque Congo artiste dans yaka. Mais quelque part ce qui na mikaki ko benga président c'est prise de fois président parce que tout le monde qui local la élection salema qui local ndeye mutabimaki au contraire ce qui ba ce qui élection salemi qui déjà papa doute en tout cas soyez les bienvenus nazo senga bonne collaboration et ce qui pas que ça na problème to kokomela bino c'est à nous maintenant ya ko répondre parce que makambo ezali ka na téléphone il n'y a pas une administration l'association ezaka ya sac c'est le association ezana siège social bureau ezaka pas que ezaka na fikini ezaka kono officiel bana kongo nyoso boyebi que bon soki boye ko lukano sanzo beaucoup na fikini l'état pesa biso espace culturel to futa raté na pesi mbote pas déjà ya fikini mon que quoi fois bokopol jeune bokopol sans oublier ministre ya commerce papa Jean-Lucien Boussa, le ministre d'État, n'a pas si bien mboté. Bon. Dernière question dans les aboués. Balobi yo ganga trop, okoma kanda, oma osika. Oh, dans le bozo o timbonge bela maman livre, ba peso ba mo pon o so ba pon ba mon fleuri. Yo o timbongo no lia. Parce que le pont na monga fula elle et d'une érosion au sein de l'émission maman telanga likambo et puis maman livre kana ngwana pour ba to musika maman livre parce que les autres musika ba do finga ba permettre maman livre parce que ba na tête ba ko maman faut pas ça là. Merci mingi na motuna wala motako saote moto morale mbongo pa maman livre ko lekanga te eza lokuta parce que ngai natika na no kozwa occasion te pa ya maman Oliva ya mbanga na bureau na privé ou bien na résidence na ninga yamba ba seise ninga yamba ba suzi bantu ngai na yamba makepa maman Oliva dans l'ensemble isika ba benga ba comédien yosi ya parce que ba biloko mususu to ya okende na lola boye to komo samisa na o lobaki te po anini ngai na lobaka vérité ngai ba pesa nga mutuka na teka mbongo wana ya mutuka yango nde sangisa ba comédien wana nyoso pour ba mona ngai que quand même na za pemé na maman Olive tu ma mutu kana ote kamutu ba benga ba comédien papa comédien wana lela benga comédien po to komi na mbongo te esika to bande osala ba réunion oyebi ke lelo msu sai sa osenga te po ya simbaka msu soki ngai na pesa président Bodo $550 ya wa hier réunion akuti réunion reta azozanga mbongo carburant na pesa $50 moto lokola Bodo na marché monté et ça n'a qu'à de toujours à convaincre pour soutenir Kabila et Bodo comme ça il n'a pas intérêt à aucun rapport yena président Nangai et ya
association ya ba chrétien Lycotech de Vos na Dadi na Gabi basalaka association moko ya ba chrétien malgré tout Dadi Gabi na Caleb bayokanaka te mais oyo président officiel zela na nous zela Caleb na Gabi yokanaka te nga na yebi makambe bele même Caleb à l'époque na Muyombe Gosi baba no yokanaka te pa kosikonde ekutanisa bango na fiki nawa na miso ya Muyombe Gosi babanda ko yoka to sa artiste te eza lokola nga na pape lombe toyokanaka na biso soki tomonani mais soki tozomona te toyokanaka te po soki tomonani tozojouer na hypocrite moko boye ndenge alobaki na landi ye na voice na ye o mais lobi napesaki mbote mais bato nyonso na kati ya sale mokolo alobi réunion renga na oyebisa pape lombe sika kati réunion. Imaginez le coordonnateur général d'une structure arrive dans la salle de réunion par l'invitation d'une association mais yo invité lokola ngo loba nga na lobate parce que na ye retard azo loba lobi batonyo so basi balobaki balobi yango na compte ya pakosiko. Imaginez, ça c'est sabotage. Le volé yango bina suka. Le mo bina suka. Et nous c'est le bimi vraiment. Et à ça le loko wana na monaki toujours azo continuer. Oyebi ke mokolo pasteur na biso de la foi a bengi saka biso na njili. Même présentation président Elombe, un maître de droit. Oya yebi nga ba qualité na depuis 2 ans. Depuis to jouer na Sature et pas ya vient na face B. Paul Mukendi, ngana bani makambo théâtre le lote. Je fais un temps. Même si on a créé groupe dans théâtre, on a sobe, azé pas mettre paille. Ava ba longbe pas mettre paille, ba na président Mondoueri, wana na président nazo conquérir Mario Sombo. Motako sabinote. Classe inde na tangi na inate motako sabinote diplôme exact. Mais sagesse mayele. Tia diplôme ngana on a tia sagesse nanga, o komona kaka ke. O ko créer pe lokote. Ponga mokolo na sangisa ba comédien po na fa dese ba gagner bitumba boyebi na memaka ba comédien nyonso na komelaka mixeur directeur ya kan kokolo pona ba artiste comédien ba kende ko visiter ba blessé de guerre. Est-ce que vous se souvenez de ça? Qui peut avoir une maîtresse comme ça? D'abord, papa Elombe, il nous a retardé à l'obi biso toko ko kende bongo te, il faut to sangisa. Et tout ça là 2 semaines actualité aussi là, Muyombe Gosi alobi no président to kende poso olandika bato wana musa na ba za ba échoué yo. Et c'est comme ça nous avons décidé et na ya comme abona ke ko ba caméra na télé senga na dingala face pas honorable Zakari baba na PC mbote po ils sont parmi des gens qui m'a soutenu. Maintenant na ya okutabwe na complexe ba ene ba sangisi ba bimisi masumu alo ba discours comme yene ba bimisi boulouane. Et l'équipe n'a été comme ça. Et c'est comme ça que l'on a dit 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 que donc, pour la souki sawana, na ebisio que on a bandé que l'on a dit que bon ebungi te na lobi kaka ke ngai nazali artiste comédien na politicien te nazali sous na couleur politique te mais soki politicien a besoin nanga pe sanga polona na lata pe sanga na olatango eza domaine nanga musala nanga. C'est comme ce qu'on m'a délaissé néo banda maman Olive n'a pas si ba kota soki te ba longolo pembeni ko m'a délaissé. Oui naza na souci wana parce que eza na maman moko na soutenir le quoi maman Olive te. Na lata photo à maman Olive pendant 13 ans na tambola on a tolo même risque oyebi que maman Olive sika azali ya tambola kana ba service à sécurité ngana tambola na service à sécurité mais taka ne bato ba yinaki mokonzamboka à l'époque ba bande au combattre ye MSC IDPS mais ngai moto na iso na ole kana limité wana c'est la mort. Osomona eza ba sacrifice esika na lo babo maman Olive azana ba cassette ya artiste comédien so nanda ko ne aluka soki longi danga eza ta na cassette moko ba diaspora ba fana na poto ba bengi mi ba combattre parce que ba diaspora baza ba ngonyo so ba combattre ba diaspora o pe ba resonaka are ba yokelanga mawa mais ba bengi ba combattre ba bundi pour lelo tozo alternance oyo ba combattre wana parmi sœur nanga na pesier maman nangai Coco Madera Ingeta Coco Madera na Belgique na pesi binombote oyebi ke ba sangisa ba producteur nyonso ba produire ba théâtre congolais po na kisasa to na producteur te juste ça ba congolais ba utaka poto ba yaka quand même ko encourager biso mais ba yaka na kasha malonga te po ba yaka na esprit ya tellement wa ozali figurant to c'est leur promotion na poto quelle sorte de producteurs donc ça c'est l'exploitation de l'homme à l'homme donc ya monique mais ba combattant ba pekisa kingai na kota na film yango mombona kana ba théâtre yo so congolais ngana zalaka te quel artiste comédien congolais o ngana bundeli asa benga ngana zwata rôle na pièce na bango ya production na ça na ba passe bureau na mérite ka pona maman Olive même ata kuna na IDPS c'est que ba ju pouvoir mais ça pouvoir sur IDPS ça pouvoir na bisonyos mokolo yo le 24 janvier 2019 jour l'alternance na lataka maputa ya
premier couple la République, il y a Joseph Kabila Kabanga, il a soutenu Kabila Tina dernière énergie. Et ça qui facilité, bah combattre, bah tonda qui n'a parlé de la nation. Peuple congolais, bah bané comme on a même, bah on menace même à mort, bah tumbanga. Maintenant nous avons déjà gagné. Votre élite, avec notre élite, aujourd'hui nous avons la tenace. Boko bomanga pour Anini. Aujourd'hui, Dieu m'a donné ma raison. Nous souffrons pour na bateau. Mais bateau wana ba contre nga. Mais Nzambe a juste. Maman Olive, aza maman nanga otikanga ite. Na so mandat qu'on a place à Mabé pour mbongo wana nyoso na sala ki ba association ba otunanga tu as eu l'argent ou pour faire de grandes choses comme ça. Moi je dis c'est mon organisation parce que c'est une asibé qui est bien structurée avec des petites cotisations de tout ça là qui sont officiels, il y a bamol qui na fikine ba ke ko diaboliser pas maman Olive balobi le sanjoazu kombo na pour exploiter bateau et maman Olive assistandanga ça même me reçoit. Maman Olive yamanga te pour atunanga comment tu as pris mon nom pour utiliser ça me demande. Au contraire quand Dieu m'a donné l'inspiration de commencer à porter le fusil de Maman Olive. Je n'ai pas demandé Maman Olive. Mais qui demande qui est normal, artiste comme Maman Olive. C'est à partir de ça par rapport à l'histoire depuis 60 jusqu'à nos jours, on ne parle pas de maman. Il faut que je parle pour cette maman. Pour que maman yo pe lelo ba comme finga maman Olive mais ngana saki association na ba mol que pour na ko promouvoir pe ko périser misala na ye pe na ba maman mususu mais ba lukeringa ba kanganga même na pri na kasho ba memanga prison bino boyebite ba tsanga même masasi na mutu ba bomanga po ba maman Olive oui po ba lobi maman Olive za femme d'autre za monsa mukonza mboka okoyi ko tuzwa komo na ete po se lango au contraire ngai ba lobe ngamo na maman Olive na otamba photo maman Olive na ba palu na ba IDPS. Eh ben nous Sami Badi banga premier ministre ya Kabila na lata pour IDPS. Eh ben nous ki Bruno Tibalanzenze premier ministre ya coalition na ebisho ke na lata pour IDPS. Pona ko lakisa ke na saki pe na pas problème na PPRD ke PPRD ba bengana nga. Secrétaire général a pesa ordre na PPRD ba bengana nga pona koma mutu akisekedi. Ah bon? Mais je te dis non souffrir les acteurs pour ceux qui n'ont les canaux tambola bah comment c'est na sapato bah comment c'est na veste bon ceux qui n'ont salate comment je peux m'habiller bien bah nananga bah souffrir bah otangate ndako nange bukana tola la libanda mais bango bah sepela même maman Olive yena président sorta bah sepela bah zoli abana bah ferme maman Denise sa première dame baza mais biso ba toto sapo na bango tozonyo kwama au moins yango no na opesa ba combattant 10e miri félicitations pour na démarche na bango pour injustice ezali bato ba osala musala bato mususu mais bato ba oli ambongo sa bato mususu est-ce bato wana maman Denise ayambaki est-ce bazo mériter ba yamba bango ba utako yamba bango na kinga ba yambi susu bango est-ce ka bango ne ba comédien toza combien na Kisasa toza combien na Congo mobimba. Est-ce beaucoup compter na géopolitique. Ce que tu as parti c'est comme do bayamba wana ka ba Congo na ba Congo. Masumu mo Congo, Elombe mo Congo, ça c'est mo Congo. Ce que tu as ba Congo ba Congo. Mais ngai pe na za mongala biso. Voilà, merci beaucoup présent à nos enjeux. Leader pe Équateur na mona ba sankusu ne monga ba sankuso, docteur Eteni excellence docteur Eteni la na bandina na mokonza mboka pour moninga na artiste présidentiel. Naïba ta bayamba ngai te naïbisa ki OK ava bayamba bango ngai mama Denise apesa ka pe ngai $500 na fête bonne année na maboko wa mutute ye moko langeza aka conseiller Dominique Okemba le conseiller spécial au spécial il y a président Congo Brazzaville maman Claudia Sassou la fille Niki du papa comme ça na kenda kuna chaque le 25 oui bika muso bato bamona kaka awa kaka nde non biso to artiste l'artiste n'a pas de frontières na kuiko ke Gabon lobi na tongo mona na ke pa Mosa Kagame abengi singa mabanga na zoko bwaka ezali na bwaki pa ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État commandant suprême FARDC na police nationale papa Longonya na discours na yo na zoko landa partout na ebiki ozali quand on a loba juste toujours il faut peuple congolais aille ba ko respecter institution aille ba ko respecter pe moninga yango ba bengi état de droit na zai ko yebisa mabanga na ngai pa ya distinguer première dame la mère de la nation congolaise l'épouse de chef de l'État on a benga ka corps médical maman Denise Yankero Kisekedi oyo na banai ko lobela depuis le 24 janvier 2019 bon mona nga na le 8 mars nde na yaki ko soutenir maman bon mona nga na matanga ya papa Kisekedi na stade docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros national tata ya démocratie parce qu'il est parmi qui a lutté pour cette démocratie yango moni mokonza mboka anomaki a notifié qui est en tant que tata démocratie. C'est la constitution qui a permis, parce que président c'est une institution.
na pesi mbote et pas ya fondation Grâce Monde batela mama kana bisaki bino karaté bozo pièce batela mama bazo kanga bébé un jour abotami bakangi na hôpital. C'est comme ça Grâce Monde azoloba ba mama ba bota na gratuité pour partout césarienne en Afrique ils ont ça les gratuité sauf kana Congo. Moi ça na passa ko bota linga bota oh mbongo tala mosi wana kufi. Combien ba mama bazo ko kufa na passa ko bota. Soki lelo nanga na tozoloba bo mama bota kibiso to batela mama. Grâce Monde fondation Grâce Monde. Merci mingi na pesi mbote et pas ya président sortant Joseph Kabila Kabange tata démocratie. Ce n'est pas facile, 49 ans, ex-militaire, général-major, atika pouvoir, sans les chasser là. Donc ce sont des acquis. Kabila na kanga makamone misato atikelinga na Congo. Atikela biso liboso 1+4 ça le matin dans monde. Na mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo atie mindoki na se, j'ai dit ngo matie Arjaria Rubero atie donc 1+4. Donc ezaba acquis tozo mona isusu code minier. Pour n'attendre à 20%. Mais les lois avec les Chinois, il y a 50-50. Ça, c'est des acquis de Kabila. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Il y a 50-50, il y a droit, il y a richesse. Et ça, c'est les acquis de Kabila. Ça ne touche pas. Et les acquis de Kabila, c'est le 24 janvier 2019 à Ternas. Ça, c'est l'histoire. Parce qu'on peut parler, l'histoire, les hommes passent, mais l'histoire reste. Mais pour qu'on remercie Mokonzambo, qu'on a 100 jours, ton money, gratuité. Hein? L'homme de droit. Donc, il y a promis qu'il y a état de droit. Non, on a la comédie présidentielle. Ça dit qu'on a défendu l'institution. La comédie est belle, d'abord, un vrai comédien, c'est un politicien. Non? Oui, bien, parce que Bissot te dit Karamas. T'as la théâtre aux États-Unis. Au moment où on a proclamé déjà le président avant, Obama a proclamé un film avant. Pourquoi pas ici? On perd de qui? Tosu Indépendance, le 24 janvier 2019, qui a réalisé ce film? Personne. Même fait Massoum avec ça la film à Kimbangu Malobananga, parce qu'il fallait ça la prophétie à Kimbangu la campagne à Kabila. Comme il y a ça, Mokonga William. Et j'ai invité ça. Numéro Tosi tokoki si toke déjà mais tozana na ça combien de projet au sala tout au sala film état de droit par rapport à discours à Mokonzamboka tosi si film oh papa Mondwiri que son âme repose en paix a kufa na film wana mais film wana ça na cabinet chef de l'état depuis to pesa mais il va ba yamba biso c'est ba yambi ba lobela ki film wana ba lobela ngote tuna makala boko paso tozo mona likolo ya Masum na Elombe numéro téléphone nanga téléphone za 00243 81 93 47 75. Donc je répète 00 243 81 93 47 75. Donc ça c'est mon numéro 00 243 90 72 18 066. So ko meringa ngona ngana WhatsApp bana poto ngana ebisi bino makambo yo bozwa nga légèreté. Bobenga président Elombe, bobenga président Masumu, boyebisa bango ke baza bango moko te. Soki balingi ke kimia kota na théâtre. Donc ba reconnaître biso lokola ba collègue na bango. Ba reconnaître biso lokola bana misana bango te po ata mukolo moko te ba ko exploiter kanga. Po en plus ke nga nazo yebisa liloba nanga suka na oyebisa bande konanga. Nga na mungala. Et pas biso na bangala mobala kufa na tolo. Akufa na mukongo te. Donc makambo yo président Lombe a lobby na katikati na yo ki le mur des oreilles même ici kazo kende loba kombo na ngai nga na mona porte lopo mtombo kalombo. Donc naza ko yebi sa famille fo bongo na Pétignas ni mettait 10e mairie voisin ya président Fati o na famille nanga. Donc naza ko yebi sa famille Tumba naza ko yebi sa ex chef d'état-major général naza ko yebi sa famille Jean-Claude Bende ex gouverneur naza ko yebi sa basango sobali fiki mama Judith Ngoma nazoko yebisa baseki longo Elombe azoko kananga yena Masumu basalanga mabe babandi na phase ya ko détruire pona yebike tozawa chaque artiste aza na esika bakunda motolu na ye eminde we mongo nde bosi basango so esika pe nazolo babo na otika ya boketu premier boketu ya mbote mwe na poto ponga na politicien te mais naza artiste na défendre la politique ya mboka nga ye azana ba kombana azana ba droit na ye ngana to même vision te mais ya nanga
Ça dit que ngai soki lelo boyoki na kufi ou bien accident ou bien assassinat ezali masumu na elombe. Merci beaucoup wana ezalaki bongo président Anosanjo comprendre que azala na mokanda par rapport aux autres gars, mais moi je dirais que Anosanjo est président Lombe, président Masumu, président Sai bango tout bana ba collègue ba ndeko ba congolais o basala ka musala moko. Donc ni balobaka bo tsana se bo solo la makambu bo tala lobby ezani parce que bile bo tala ka lelo mo bano bazo ko sape tete ko se maboki bakutani bakutaka désordre non bon ça peut makambu peu que bien. Merci beaucoup, je vous souhaite que cette émission a été sponsorisée par Paul Venturi Mafouila, les sponsors officiels de cette émission na Congo Victoria Télévision. Merci beaucoup à toi, JB Koumalouta, les boss canadiennes. Merci beaucoup à toi, Ado Senga, Maître Sengi, na Suisse. Merci beaucoup à Willy Vite na Dallas. Merci beaucoup à Serge Lukoki, les grands mannequins d'Orléans. Merci beaucoup à Thomas Gabi Makuta, Matoto Kalambay. Merci beaucoup à Bandeko Toubalanga Suprême. Bon, s'abonner massivement na Congo Victoria Télévision. Bon, news parce que aussitôt dit, aussitôt fait ça. Sur le site, c'est totalement ma site, c'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001. C'est JB Koumalouta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc, total la Victoria TV, il y a un makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc, les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Koumalouta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Koumalouta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, Botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Koumalouta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga indusa Victoria Certa. Amen.